nanga nabo nanga nga mwana mwa Denise naboyi na lingi nanga teo nabo nanga na lingi nanga te naboyi na lingi mobali azape ya mobali na lingi nanga mapa lokwanga ponga na nanga mapa siko na kezo su mapa non simbate na mekuta tanga peut-être boy peut-être monde ko changer peut-être ko biso tsaka large biso za to coupa côté aux autres ka bi va ko changer kati mama atanga bo moi c'est za makasi bogote pardon na ko kati ngamona to caprice yo mobali na ngasu caprice to komi lokwa débat na kata ndako esimbate ya nga na bomi na libana na malembe lokwa na bomi libana malembe la fingi na moto te na sali mabe boko matana komate songa na sali mabe na bi mobala ngozo kabate Saint-Valentin les kiawa na zwakati akoti pe na live azo de bakali nga Saint-Valentin de nio donc zo mona ça colle pas donc vous samba kamoko ezo sala na soni na mawado ezo sopa na éviter en tout cas so vous pesa ki conseil te vous pesa conseil entourage yango aye vraiment na éviter so vous aura temps pour vendre ça et ça passe mu muto so ko lingaki o linga pe akene na moi na mu loko moko ya bien azape na moi babenga ngoni moi je sais même qu'il y a bien le papier bon peut-être moi camarade dans mon pays a changé pas comme la moi ma camine mususu pe ça va mais modèle à côté nga mama ndinga zo tinga mana ya kokota mama kama so tongo itanika ya ngo to vanda wa réseau lali aboki bajeto tanga oboka bajeto biso pe o to vanda bisuka lokwa bazo mona ba basanga ba ngani nazo tinda ba to bebe na ba te bele bila bakanise peut-être ngai ndem nazo tinda mona ba pourtant pas na kokomeli bonga papa likamuni yoso tongo itani kaka obandi ko lobela ka bana basi tika makambo yoso supayo e ko supoko tuyo ba ibi déjà banda ngola uzala no kande uzala wana ka kuna ebra li passer na otime e ko lata plus mama e soko lobine ka bonga pété soko lobine ka bongo mama e dans une place à midate mama allume akati téléphone on a kukuta ba live akiba ba live ya batu na bango wana ba finga na kucha so asisi pour ça se calmer ani na pourquoi ça va ainga pe kizengi na ye oui bébé théâtre de chez nous Abou Pia la belle histoire au Binubu Imaginaka la petite histoire digne d'un film digne d'un conte de fées imaginaire qui n'a jamais existé, qui a peut-être existé dans le monde, je sais pas de quoi, est terminé. Na boy buzoba sikasiku. Na boy buzoba. Oya kufinga afinga na mafinga mama na monde alele kanga makati. Boku finga rapi na sali le côté na bika moto akabakati. Na bumimbo kati. Na ibi moto eloko te. Na kati moto loboko te. Na tangi kompa semeki te. Tato skanda eko kuchulanga awawa aye kuchulanga wana batu bamwe babe à côté likutu ye mama aende kuchulanga nga na ebi aende kuchula penza le bien etala belle se wa beta katula wa tanga kombola ekakate amida tanga ka kombola ete kwa ba moni mama na boyi na makamna mama ya yo yaka makamna bubali na osoka senta so kombe de femmes kuna na lobata IOAT ba makamno to yebebele na kosola to ba camarade te to solola kati bu sala bi kiri na bino ya batu na bino na batu to lobana kati nga boyi nga penza na ka pokiti na yebso ouvertement polili na ko bomba te parce makamna yo nga ça m'intéresse pas nga na ka très clair nga za kama welisa te ba batu na bino ba ka ba mawelisa bu sala klika ba mawelisa ko boni muta photo tout ça la so boni al bokumu ko ignorer mutu bokumu sa mutu neti zoba so ni nga ba biloko na ba mawelisa wana mama mbala suka plus chez moi bobo kana bino bamboa kila et tout mais ça na tes réseaux sociaux mais mutale sanga la tsanga ana kasi na bino asati donc mama silama wana foyer na yo qui peut foyer na yo qui peut makambo na yo nga mida na boyi nga pe mida na kina kombo na ngala mokongo na ki mama mida bo milbala na yipti so mbalo na kubukana na mambo mubala ngo mama mama lobina kena mama lobina na musala lobina musala rebele ya olala mode kuma ba manda na boka mo bilo kama bilo kasika kana boka mama le goût de ça maman Mikolo de toi moi discrétion toi na moi discrétion maman mokili yo ben grabaza
Aux autres, la canne est lobé, les autres sentir que ou aza ingrat. Et là, on a zo bangé, les familles, les autres, tout est la tolo, le bi ou baluke na bango bango. C'est triste, hein. Attends, ta balabala kabeli le bi ou finga, et tout yo karangote. Tout le monde a comportement, quand il lobé, quand vous sentez que ou aza ingrat. J'ai peur ici, que vous kende, j'ai peur. Un jour, tout le monde a ça, tout ça, oui, ça, les réseaux sociaux. On touche les doigts, tout le monde a ça. Faire dit Ozakaka te ma passe. Te moté ma passe ici. Là, ça deuil, n'a déjà banda kala. Oui, bien, ça va couple moussou, ouais. Bien, vous comprenez en fait. Tu aimes quelqu'un, tu as passé du temps aux yeux, vraiment, tant qu'on conseille, ah, vie, mouka yo, famille, bah, vanda, raté, faut comment chambre, na yo, vandi, yo, zougi, pas, maman, balandre, ko, vanda. Hein? Donc, au moment où on fout la mode, où l'union responsabilité, ti. Bah, j'aime tout, bah, foutre à chambre na baron. Ce que ils ont contribué à ta famille. Mais, on sait quand même, jeune garçon, faut en avoir intimité. Donc, ce qu'on sait que ça va pas. Bah, tu vas on peut moutarando. Hein? Ou l'union peut avoir famille en mouté, bah, vraiment, je sais pas. C'est compliqué. Puis, n'a pas dans mon modèle, ouana. Ce qu'on ont poser des questions. Et ces familles, va ça un conseil. Point d'interrogation. Est-ce que ma poche en haut, est-ce que ma manager en haut, est-ce que tata Oscar en haut, la bête à bateau, là, est-ce que ça peut ça qui conseil? Point d'interrogation. Baiser que banda tongo tipo quoi. Baiser que banda tongo tipo quoi. Bon, so bako kani lo kune ndongo kindara pani. Ozepe mutu, ozo kene musala, ozo sa, yumu ko zulu bana munoko na yo. Na sala kana mkanda mutu nga na sala kana mkanda mutu, mwana mayeli. Na pesa itolinga bi mwana mayeli, ni bomba. Ozo sala mkanda mutu, ozo atoa ko filmer te parce que mukilia mabe. Ça est le côté. Ça est le côté. Ça nini? Ça est le côté. Ça nini? Oh, omuna dia mona ta bandeko. On a le vérité. Patrick, on dit le mot, ça va pas dans sa tête. Ça va pas. Famille ne peut pas vendre ça bien. Peut-être pas vendre ça peut éviter. Si on peut pas vendre ça qui modèle la famille, le monde dans mon pour ma famille, mon bazar intellectuel, ma famille très posée. Mais je me demande, je me pose des questions. Comment beaucoup je ne comprends pas. N'a mis poser ma question. N'a pas dans mon temps tout naté, n'a pas la raka dans le mais on dirait qu'il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que bazaka pe abandeko? Est-ce n'a mis tout dans ma question? Yemoka lo biango nga ko tu yemoka lo bango na munoko ne nga ko tu famille na ko yoka te alubi lo biango na ba life na abinga ko tu famille na yoka ka te nga rando muta ko pekisa ngazati na munyo ba katika na ba faux compte bo yu mutu famille ya yo moko zulu bozo pesa bango respect ba mama leki o leli a oche mama puta oyo sala ka ba video to sala ka ba rando kala ozu ba video yango ba photo maputa ko chi ah mama o leli mama biso saka nyoso passe on to ndimi mais tant yo lobi ba mama leki nanga baza ba lo kwa ba mama ba pekisi ba bikusala kama boite siko yo to si bango te siko to si ba mama ngo te to lo ba bongo parce que nga penza lelo sona na mama leki lobi nanga affaire tika rande na tika attends to menane li bien so nanga affaire tika relation o natenga ande ko na lini mo ba affaire tala nanga sa ki mbala liboso benga ka ko tumbala wa baka yo na ko boma yo na ko sala boye ndeko nanga yo ka somo benga ndeko nanga loba maluba moka lobi yo na ko boma yo na ko lakisa yo ndeko nanga lobi oboma ndeko nanga ya solo penzo boma ndeko nanga tango libali kufaka sika ye moka longola makolo kwa tulu banda charte tia etu na ndako ndeko nanga video na to sala ka snap na video izali na utu longola ko video ngona nini na changu na nini mutabenga kayo azati yo moko lobi na sala ka o mabe siko mabe ngonga na sala ka yo poka na yako boto la TV na zuwa c'est ndeke normal tango zuya ba téléphone te ba copine nango yo soki ba bana basi yango soit disons ba utaka bangula wana bitula ba nzombo wana soko ba yali yo bandu kanga bango ba suki buvandi nga mutazuwa obiki uzana mida nga na n'importe qui te nga na ba madeso yo bima bima na bango te faut faire gaffe nga comportement yango za ndenge moko te na ba lasho yo bima na bango ali ba film ko ba madeso mo ya ba basse classe yo bima na bango après so ba sendingi ba fanda ka po yo ndinani tu n'es rien chez moi toi biso surtout ego na respecta ka on ndenge yo respecta nga tu peux pas être comme ça moi aussi je peux pas être comme ça donc faut tous à la ndenge moko ceux qui simbité on se laisse et à kufunga tes zulu barrière parce que toi il y a des choses que tu ne comprends pas faut ba to ba fandi so bato ba melakana yo ba lia kanu fufu place moko ba expliquer yo parce que vous avez un problème à compréhension on a mu comprendre Patrick azana problème à mu comprendre ba ko ba bi bangolais bazaka mi comprendre nakolo baka bino bozo exagérer mais on va dire mkonga na bo makali bala ngo pardon na bo malibal incompréhension
okotia bato na ba qu'est-ce que sozu mwana bato moko cheboye okena ndako na ye ole fufule banalisi lobi ba oketonga yo ngasi kuna ko ndima couple moko te mobala ke na ko lalela nga na bandaka ba fi ba Paris ya fia lelo alesi o fufu le ba loba na lesa ikutu fufuti akabaka pete ba tongi ba sukuli yo tama obeta lisolo na x na y ezongelinga tama obeta lisolo na x po Paris na nka moke wa beti lisolo atongi tongi kama kapa fadu beti bombanga tala kutu baba mutu akobomwa zaka obuzo lia ni sali moko na vie faut uzaka mayele. Patrick, il faut changer. Moi, je te souhaite des bonnes chances. J'étais aimé avec un cœur pur. Vrai, mais toi, tu es venu chez moi dans le faux. Il y a mon ami. Comportement, ça se voit que tu étais venu en faux. Ni ça, les nokaka. Na pesa les lunettes, il y a Chanel. Les lunettes, wana, na les lunettes, wana mingi. Quand on a pesa les lunettes, wana. À quelle lunette wana bar moko ya lunette wana ekui ce qui a buka o ce qui a minga pesa ba so les aba fiango ba kutana wana ba yebi da mo pe valeur en so ba ko ça se tenir na tuninga oh bon ça les vidéos na zo mona bar ya lunette na o moko te et ça o pesa nga ka bongo o pesa nga ka bongo o pesa nga bongo na lobi papa nga eloko nga na pesa pesa ka toujours na kata carton na l'attend peut-être une ou deux fois trois fois et zo na kata carton na pango ça toujours biloko asika soit na sombi liyo, soit to sombi DDD. Asalanga problème pour la lunette, wana na lubini malembi. Na bibumuni anniversaire to kendaka ya Mado Madova. Nga la taka lunette ya Chanel ya pembe, ya la taka lunette wana o ya mwindu. Nga moni babar na yo na video ezali. Depuis mukolo wana, na tika ko zo lunette no wana mukolo nini. Avant de suivre moya loba ezati azawana kaka asalinga ayaka wana ayaka kaka asalinga boyo mutu mobimba mutazo edeyo azozana yo atio na level zata na mwa maloba malamu siku yo bando salinga jusqu'à quand ngana papier toilette na ote na désolé à un moment donné on voit papier toilette yingola tsanga na tio na zo non c'est bon faut arrêter tous ces trucs là faut arrêter ngana koyena nga okitsa na tikala ko kitsa o jamais osalaka olukaka mbongo na tu es courageux ndingo lobaka ozokene musala ozokanga pela mukanda moto mais arrête ezaka biloko musuba lobango na ba réseaux sociaux ba lobaka ngote place yozo sala na sala pesa ko senga ba hotel yozo sala ba mikanda ba wana mi bomba parce que moi na Paris tamba talika deux immeubles et déjà ba repérer déjà je sais pas si tu es intelligent papa na lobaka na o buto na moi mais pas te kayo karaté ndenga koyoka bolobi akoya na live wana kuningana wana ki mabese isu makasi mama ki mape yelo kwa ngai siko nani mobali na kati na biso na ko continuer ko vanda na mobala modèle au té soi-disant Patrick tu n'es pas un homme ressaisis-toi fais ta vie tranquillement pose-toi soko lingi mwasi eyebanaka soko lingo zonga mapao soko lingo zonga pe mobali solo fais ça calmement. Mais quoi que tu l'as fardeau, moi je suis pour rien, moi je suis passé juste dans ton chemin pour t'aider peut-être à avoir un petit plus pour être dans le level. Peut-être. On n'est pas fait pour être éternellement. Non. Moi je suis pas une mauvaise personne. Ma bulle, goula tsanga, de bien, des choses ça là qui n'a ma bé, l'accent à ma bé ou na sala. Tant que tu as botolo TV, m'bana mala mosani, you filmat ou l'accent à balo lila ba botolinga TV, ma c'est le cagnotte. Mbonga li kelembo yoko sanga na sala kate na sala kate ubimisi mbonga li kelemba ba pesi mbonga li kelemba okosomba télévision donc c'est cosa capable de repesa mutata crayon donc oya ke pa na nga pona profit ngana lobe le côté ça ba comportement na ndezo funda ba acte yozo ça c'est pas bien dans la vie quand tu viens profiter de quelqu'un il faut le faire il faut aux moi semblant moko ya kitoko pa na ki betete moko na kini ozo fingi sana famille yango ya yo ya kitoko te. Bato ba olobanini est-ce famille ba pesa ki conseil na dinga ma BTR ata tato ska wana ninga lobi alobi ne vérité mata zo tchulanga alobi ne pe vérité pour na yebi azani mutali tchuli mutali tchuli ya kanzenga soka yebo na ngana lo tata ska akota linga bonga yo ferdi biso timba to like na ba photo te ngana komata photo moko sala ni na bien ayo badi ni no kokosisa a komata ba commentaire ba to nyoso tu yanga sota
habita les sota o pena ya ko vendre la ndeko na biso mama bongo yanga tina yo koma manager mama mbongo yo ndo gera ka ipare yo muto gera ka soki so adiza bongo ata créer pa ma yo ko lubawa peut-être basenga ki mbongo defa ki ni mbongo ngo musu yo makambo ngala bola mama e mabala nzembo kati ba de wuti na nzembo franco minute au 4 là tout à 9 minutes là le ça à 4 heures beau changer vie na PCP ba madesi bozo na bakiti bo vanda ba madesi na mona ba madesi so surtout moko chaka choko ibele wana mama natanga kombote mama Paulina wana soka vandi tala chitile ati goutte bleu oui ba goutte bleu ya zando côté si goutte bleu il ba goutte bleu côté tina kata et côté na luce bibiti na tempan à côté si goutte bleu ya chaka benza ata défi à goutte bleu wana soka yesko na live bleu faire des coco yango yo penza mobile yo monitor camera wana badi kuluba mama biloko ebele bela luba wana asani na raison mais temo lingi mobile ngo zo couvrir mais mutango poso couvrir mama na ebite soki ba vie se peta na mutue soki pe loko nini ninga lao na comprendre ka mwana ngote otalika lobi mutango zo couvrir mutango zo kotela mutango zo che level papa na sukuli maboko na songi selibiru mikumba na bino natana madesi wana pour na moni nga mwana mwasi ya solo mama na ba comportement wana Patrick na monite ya luvunu biloko yo sala ka wana zuma baba na basa ba uti bangola ba pe na ba chérie na bango ba petit chérie na bango mama okoka ko gérer bango tana désolé to yebani kitoko ya okoka te e mona na ka bato baloba ngo na ba commentaire luvunu ya luvunu soko zino mwasi mama c'est bien nga kutuna kubetelo maboko pongai ba comportement ngo mama na kokapeti nga fona zaraka toujours nga ki bo mwasi tokoza te libasi na kata ndako yo kapesi lokwa mwasi nga pe kapesi lokwa mwasi ata ko tungani na joie ona mwasi ngo mama un moment donné ata mwasi ngo siko ata ya libeli akoba mobala ngo ndanga zo dindila nga bo isongi kokota makamba bato tongo soki tanika téléphone pa ko na wesi téléphone badi wa oze pa bato téléphone wa ko sala live wa yango banda ka ngo place yo kindanga balo bakati ba voisin ba bakati papa après le but sur ça la vidéo Ferdi buena boy asenga kinga boy tala kutu tala ma voice ezo sopa yo 100 € uchi bon siku nga so na bila kamata banda to ibani belé a biloko nga na pia yo papa monte ki balance wana balance que buka ni katani je peux pas le faire c'est pas mon niveau bateau bazano faut ba peso conseil o so continue na poto za na bateau bazano pemil ba intellectuel ezo sopa na bango parce que comportement na yo tomba otalaka bango ba level yo pe zanata na moi niveau zanata na moi charisme moko boy ya de yo moko ya bo moto eza ko finga oteza ke oza eza conseil ki toko banda na banda opesa na privé to be bana na ba mususu ba komo boka ba jeto ba bien akrechanga na krechaka putanga akrechaka na batanga niti afingi banga ba ko finga ngao faire di boya faire na na bondi na bondi yo sezongi linga kapo na ko couvrir mais pamba ba fingi ngao ba fingi ngao yo katiwa kama na milika na bise na vanda papa ils a passé et a passé au peba le baka au lingi mutala ta potopoto bino bolati potopoto to ndimi dolati potopoto mais à un moment donné tout ça qui na potopoto nga la sukuli makulu nanga na koti na maya pompi biso dans le poto biso to kala ba maya calcaire on kakati nga na sukuli nanga potopoto nanga na sukuli maboko na continuer chemin ce qui pour que le sukula ba potopoto na yo o continuer chemin na yo mais ndiko zo continuer chemin na yo tikana na ba potopoto na yo nga na kei koya ko bamba nga so ba potopoto parce que nga na oli bala pe et si po li bala pe za na ngopeti ezaka ki mapa to vanda na biso kaka ya yo ki mapa makasi ngape ki mapa makasi ngape lokwa na linga ki mingi na kufela kaka kameli na nga mama susu ya moni kingo so ko baluka ngapita mobala soso ndi yo mama mobala ko paka makati so na liboko mboki ziki tato ska yemo kwa ya kali puta na tolo akote yo na kati ya live ko yema mali puta na tolo tato ska ma sexa rapida ande na l'hypocrisie makasi a lobisa ngati apesa ngata mbotete
alekata ba photo na ngate ayokota na live notre belle sœur ayo sa hypocrisie na ye ba mona ye ayoko pesa ceux qui travaillent na ye ceux qui mbolo ni ceux qui ni na so ba benga na banani pour manager beaucoup mabino bata butanga ba classe ko bili manager ka benga ka baninga ni ba kotela ke ba mboko ba benga ba banani ben tilo beaucoup mai beaucoup manan et Théa Ferdi Tanga. Ça fait longtemps quoi. Ça fait longtemps qu'il est en live. Surtout dans ma question, les gens ont bloqué si ça fait longtemps que tu es en live. Yo bloqué, on a une faux compte. Il va laisser ici. Vous avez un faux compte pourquoi? On a peine à bloquer maman. Na tindile ka message ngabi longola na nikombo na ta photo na hotel longola. Na tindile ka message asuka ngabi papa. Oso bloqué ngabuna na TikTok po na yebiso makambo 100 € ngala singa ochena ba voice. Tala niveau ingratitude. Ngabi papa. Bongo songa na chebi loko nyiso to ngana pesa wa ndege ni ndaba kombo wa bato yozwa mikanda usalela ba. Comment te ke ko pot et ça la poto. Yo réfléchissez raté. Na bloqué na nini na TikTok ali na landi siko na message wana zana musala na ibsenga bitala nga kutuko na lingi lisute ndingo bloqué na TikTok wana osali kutuma lampo na ko yebisonga na lingi na ngali sute to bloquer ka to vana na mtafana ote lokuta nga na lingi kutuko mona ta bula photo na ote longola bloqué nga de partout ba photo na nga sa longola ba photo no tout yanga pe longola effacé so pour on natala ba bolingo ya soute fo longola po bolingo si ko chate munda mta longo déjà si la bu per la récréation est finie tia basi yango ya yo soit 10 ans bubuta o bisoto so ko pesa kata mwana mida likambo ya te ba pe kitoko lokwanga poso ba ka bilongi makasi ko ba manga ko basi surtout moko bosaka ni vidéo wana mama loulou mama ba ko tanga kombo ya te mama nga en passant nga la sepeli ka attendi 14 ka okota na live ay ko luba makamnanga nga linga na aluba makamnanga tiu nga makamna ina kota kati to luba na kati uvana na mutu nga to luba na kati bwa ba camarade donc l'ennemi de mon ennemi est mon ennemi parce qu'il y a comme ça un ennemi donc yo pour comme ennemi nanga pour lubisa ngati yo pour côté ennemi yango pour ça ki mwana malamu uzaki fi o aza nengo tarabu biso to bata réseau to lia to mela tout ça la boto zunsa pour moi na bino butu tela to mwana biso na sunga ke pata na ennemi bino de busunga na bino ngati siko okoko sala ta moi côté conseil au pesa kate yo zana ka so mbongo ali yo komi manager ko kadili puta na tolo soki mbongo ali yo kadili puta na tolo manager mama Oscar ye kaka manager ya bana baninga siko muninga zoni laka kuna bandeko ni kuna boy na lokuta na bino yo sala klika lokuta bo saka ba makile maboko salanga boy ya biso to saba makile so zo sali kile bokolo bateko saka likile boko sa mutu boy mo so ba yuma kana kata click na bino wana mama ba supe ba no bakamuta ko boboka ko boyanisa ni boko ekindani musika yo kanti fuite na présidence kutu ba fuite zobima ba ta présidence ba ko bumba ba konzi o ba ko bumba nation ba ko tunga na lokwana na kata simba zibida ozomona mamanga ni mokonzi avandi peut-être azolo bana kanda et on dit que ba respecter ali ba fungu ba te fo bazo enregistrer ma mokonzi nana bloquer na ni bobo ya zo singa nga demande bongo bino bato normal yo kanti so bosali kilemba nde ba fuite go bimate te esini bola pa komo na ngabo komanga depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya baartiste ya grande renommée oyo eyebana ezali showbiz yaka convivre pe kofete 7 ans ya Belleville TV oyo ezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo bakomema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bonne humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga
Gladys Aïda, Mama Kalunga, Mama Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belvi Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo billet, benga na ba numéro oyo, okozala mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour Temple ya bastar ya RDCT o ezali showbiz, ezali na croisement ya ba avenue Colonel Munjiba na boulevard du 30 juin yaka awa o sepela o vivre ambiance oyo nano tikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo, oui. Bonjour, bonjour à tout le monde. Voilà, nous sommes là. Genève boutique online. En tout cas, venez nombreux. Si vous avez vos manifestations, si vous avez de mariage, vous voulez changer des robes, n'hésitez pas de nous contacter ici chez Genève boutique. Oh mon Dieu, si vous belle. La robe de gloire. Ceci s'appelle la robe de gloire. Venez nombreux. Notre numéro s'affiche. Contactez-nous pour vos fêtes. Vous ne serez pas déçus. Livraison à domicile. We welcome you to come in numbers to order here to wedding dress for hire and sales. Welcome. Na ebite vidéo oyo ernine kokoma ekomela bino ezali mama Joséphine mama Zozo na yebi bino solution oyo ezali solution ya ba problème na biso yango eza nini ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ma maladie telle que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso, ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo, oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo, oyo ya cancer, oyo ezo déranger biso, solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel, ba produit oyo ezali ba complément alimentaire, ba produit oyo ezali 100% naturel, ba produit na biso ya Occident. Ndeko na nga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloko kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier, monde déjà pollué. Ils ont pollué à partir ya biloko oyo tozolia. Biloko tozolia yango ezo détruire ba santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko tozolia bazo travailler yango na ba produits chimiques. Biloko tozolia bazo tia yango ba poison. Biloko tozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango na compagnie ya aloe vera products. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier, na plus de 160 pays. Balobi non, tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango eza na malamu. Yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé. Atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel. Produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te. Yo oza na problème ya insomnie, olala kate produit oyo eza somnifère. Ezo pesa yo pongi. Yo oyo za na nzoto makasi te, produit oyo eza tonique. Eza wana po pesa yo nzoto makasi. Yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo, produit oyo eza détoxifiant, eza ko détoxifier nzoto na yo, eza ko purifier makila na yo, eza ko sukula ba veine na yo. Produit oyo eza na ba bienfait ebele. Produit oyo ko soigner pour l'estomac, produit oyo ko soigner pour la constipation. Produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso. Yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo. Santé eza na prité, santé eza na prité. Yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo, olingi mobali na yo, olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te. Yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel. Yango soko lingi kozwa yango lolenge nini
Contactez Maman Joséphine na plus 44 79 853 90 849. Na Bangé Lisusu plus 44 79 853 90 849. Tika Nzambe apambola yo kozanga produit oyote aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé. Oh la kina sans la mignonne bongolia mo zéro. Lo bezala kina 10 senando yo bongolia mona 1. Yango zo pesa posa kozongisa nga bébé na muluma. Basala ba chaussée kaka pona ba voiture.